Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Mama étoile, yaba étoile, donc étoiline na étoile, ezokende kaka, zela moko. Wana kuna deja toomona mama étoile. Nini ezoleka na vie ya mama étoile? Makambo nini to biloko nini oyo ebimi na nzoto ya mama étoile bandeko? Makambo somo, makambo moko ekomi kobangisa mingi makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino mama étoile. Bino moko boyebi mama étoile aza comédienne na biso ya tongo makasi. Mama moko azalaka totalement et encore na ba expérience ebele surtout na musala na ye. Bandeko, bozo mona miniature, bozo mona makambo ndenge zo mona na kuna bandeko. Makambo moko ezo bangisa. Makambo moko ya somo. Nini ezoleka finalement na vie ya mama étoile? Nini ezoleka bandeko? Mais avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo, kandenge tomesana, na lingi nanu na sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois, ya kokota, je m'excuse, surtout na chaîne Nabiso, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokoso makasi. Bandeko eza somo. Bafani ya mama étoile. Boza wapi? Bandeko boya kozwa bakiti bo vanda. Bandeko makambo awa eza ya somo. Makambo eza ya kobeba, makambo awa eza ya koinda bandeko. Boza wapi? Bafano ya mama étoile. Boza wapi bandeko nazo benga bino. Awa makambo eza ya koinda. Bandeko, makambo eza ya somo. Tozwa nanu bakiti. Makambo bongo babeta kango lisolo teke batu baza debu te. Na boy nanga ba problème bandeko. Na boy ke non, yango na bando landa émission, yango na kweya ki yango esala ki boete. Zwa kiti na yo na pete nyonso. Bandeko vanda. Vanda penza, tia mwa mai na yo pembeni. Ngana lobaka nanga chaque jour. Eza na ba pays mosusu, mosusu eza ya koinda. Neti bandeko mosusu ba lobi na Paris nde likambo. Chaleur kolobate. Donc wana to sengi na bandeko na biso nyonso baza na France. Botia mwa mai pembeni, botia mwa baju na bino pembeni et pourquoi pas ba sucré. Bandeko de partout au Bolanda biso. Soki chaleur mulunge eza tellement ya makasi, botia mwa eloko komela pembeni. Soki mwa ozana mwa eloko kolia, batiaka kaka parce que on ne sait jamais. Botia mwa eloko kolia pembeni kandenge zalaka. Kote mosusu bozoliaka, kote mosusu bozolandaka pe oyo ya bino Étoiline Inès TV na système moko ya oyo tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko makambo yangoyo bakambo somo makambo eza ya koinda. Bino moko boyebi mama étoile azalaka comédienne na biso ya tongo makasi. Asala penza musala na ye kitoko balobaka kitoko makasi. Asala ngo penza na motema na ye nyonso. Mama étoile abanda musala na ye kandenge zalaka na
Kinshasa na biso kine nde likambo. Congo RDC eloko makasi nde place banda musala na ye. Eye kosala ke kandenge boyebi ba mwa réalité ya vie kandenge zalaka bandeko mama Étoile akendaki Angola. Siko okende Angola na Angola wana nde place akendaki kokutana na nani na ndeko na biso Mira Essa oyo autaki kotika biso et d'ailleurs que son âme repose en paix. En tout cas bazalaki kuna babandaki na bango ko travailler. Bino moko boyebi mama Étoile azalaka mama moko azalaka na problématique te. Azalaka penza problématique te ye penza ayebaka koma kovandaka na batu. Ata soki balobi ke mutu o penza azalaka matata mutu wa matata kokaka penza kovanda na batu te. En tout cas pona humilité, simplicité oyo ezalaka na mama Étoile en tout cas avanda na batu nyonso penza kitoko makasi. Avanda kikuna bandeko babandaki ko travailler na ba Mira Essa kandenge zalaka je m'excuse musale bando kende pe kitoko kandenge zalaka ba travailler jusqu'à ce que mama Étoile a se décida ki na ye azonga kine pona ko continuer misala na ye ya ki comédienne yango azonga ki na kozonga en tout cas mutu penza oyo ayambaki ye na maboko polele ayambaki ye na maboko nyonso mibale ezande ye moko la patrona la maman surtout de la famille Libota oto pesa ba mbote belle vie kandi ya ba belle vie mwasi nzambe Poutine vraiment de l'écriture tango ka comprenaki que non ndenge zaboye mama Étoile azana posa ya kozonga vraiment kino yango la Poutine na biso en tout cas atelemaki alobi te yaka to bando travailler yango bomonaka ye mingi na ba film ya famille Libota yango bomonaka ajuaka na ye kitoko asincarnaka pe kitoko na ndenge moko kaka ya bien makasi. Siko bandeko to vandaka boye pouf to monika photo oyo ekoti na WhatsApp nanga bandeko nalobi problème nini nalobi mama Étoile eza likambo nini ezotambola na vie ya mama Étoile parce que banungu ebimaki awa na liwa ya Mira Essa oh boye mama Étoile asala boye bandeko na panikaki nalobi bandeko eza nini nde nalobi te makambo bongo bavandaka nango kimia te ezalaka bien batindelinga photo comme ça nayeba nini ezoleka na tuni batu o batindelinga photo en tout cas bayebisinga non eza makambo donc na minute oyo mama Étoile akomi bongo bandeko na bandaki kolelawa nalobi Seigneur comédienne nanga kitoko comédienne nanga oyo na lingaka na motema nanga mobimba nini boye bandeko na panikaki pas possible jusqu'à ce que naye kokotaka ndenge tokotaka na ba source d'information na biso na kokotaka bona tu na bandeko makambo nini na mama Étoile eza nini nde baye kosekisanga balobi yango yo Étoile no panikaka boye pona nini nalobi Seigneur boyebisanga ke makambo yo eza lukuta eza nini bandeko bandeko na panikaki et je sais que il y a de ces personnes oyo pe ba paniquer na situation oyo ba omituna eza nini nzambe ya lola nga pe na panikaki bandeko nde baye kobetelanga lisolo ke non eza na film moko ya sika mama Étoile ko jouer sikoyo na rolo ya ko jouer yango batie ye biloko oyo ba poso oyo yo bima eza te ke non aza bongo te aza na ye bongo te ezaka biloko oyo bauti kotia ye na film donc na film oyo ya sika penza akozala nde bongo bandeko na yoka ki penza motema esali ekiti na lobi merci Seigneur parce que na bandaki ko paniquer makasi bino moko boyebi mama Étoile aza parmi ba comédienne na biso oyo penza bazokotisa musala mama Étoile aza parmi ba comédienne oyo baojwaka kitoko pas possible bandeko mama Étoile aosala musala na ye na motema nyonso mobimba
asalaka penza na motema na ye. Tomonaka batu mosusu pe basalaka na motema, mais eza na batu mosusu osala kaka parce que na komi na nga star. Naza na nga star na jouer kaka, naza na nga star na jouer kaka. Mais batu neti ba mama étoile atalaka te ke non naza na nga star na ko jouer kaka te. Ya joua kaka. A jouaka penza bien makasi parce que ayebi ke eza musala na ye. Alingaka ngo mingi. Eza penza musala. Asenkarnaka bien penza na barole na ye. Botala émission donc film ya boye. Eza film moko ekozala kitoko bandeko. Ekozala kitoko pas possible. Eza film moko ekosepelisa ebele ya batu. Batu o nyonso bakolanda film oyo. En tout cas bakosepela. Ekozala film moko kitoko bino moko boyebi mama étoile. Barole nyonso bapesaka ye mama ya batu ajuaka na ye kitoko makasi. Ajuaka penza kitoko sans toutefois kotala sima te. Ye penza ajuaka. Ajuaka vraiment na bolingo na ye nyonso. Ajuaka penza na kitoko na ye nyonso. Wana penza nde ezalaka mama étoile na biso. Ye kutu kombo na ye azalaka nde mama Yolande. Mama Yolande nde kombo o ba parents na ye penza bapesaki ye. Bino moko boyebi ka soki mutu akomi na makambo ya ba théâtre, donc eza na batu mosusu oyo bagardaka bakombo na bango, mais eza pe na batu mosusu bagardaka bakombo na bango te. Donc sur scène batalaka ka ndenge mutu o jouer na ye baye bapesi ye kombo mosusu. Ti lelo ebele ya batu babengaka ye kaka mama étoile. Nde kombo bapesaka ye. Soki botali kombo wana ya étoile na comportement ya mama étoile en tout cas ekendaka de pair. Parce que aza mama moko kandenge na lobaki na ebandeli azalaka simple, azalaka humble. Donc mama moko azana ba caractère moko ya kitoko makasi. Donc kombo na ye penza ezolanda pe caractère na ye. Yango na lingi na pesa mwa toli kandenge tomesana. En tout cas chaîne na biso eza chaîne moko toyaka kosala banalise, toyaka kopesa bino ba information oyo eza exact. Toyaka pe kopesa ba mwa toli ko édifier pe batu mosusu o bazo passer na ba moment difficile. Mosusu ba okanisa peut-être que prière o na osambela c'est comme si nzambe azoyo kangote. Mosusu tobetaka pe solo ya Bible kandenge ezalaka. Sikoyo toli na biso ya lelo eza nini? Bandeko, toyebaka ndenge nini ya kovandaka na société. Toyebaka ndenge nini ya kose comportaka na société na biso. Il y a tant de personnes lelo omona batu mosusu donc bakomi na mwa comportement moko eza mwa comportement moko eza bien te, eza digne te. Dans quel sens? Biswana swana. Donc batu nyonso tu ya entourage na ye bazaka mabe. Ye kaka nde azalaka mutu bien. Batu nyonso tu ya entourage na ye bazalaka mabe. Bandeko to iye bandenge nini ya kovivraka na batu. Bomoni adage moko elobaka. Zanga mbongo me zalana batu. Makambo wana ezalaka makambo moko ya solo makasi. Okoki kozanga na yo ozana mbongo te. Me soki ozana batu. Soki ovandaka bien na batu. Ata mwa makambo moko boye ekomeli yo bandeko. Bino moko boyebi batu bakoya kosunga yo, batu bakoya kotala yo, batu bakoya vraiment ko visiter yo. Mais okoki kozala na yo na ba mbongo, ndako mobimba mbongo na mbongo ba dollar na ba dollar. Mais vike ozalaka na mwa comportement moko ya makasi, oyebaka kovanda na batu te, bandeko ko banda awa obela na ndako. Mais omona ta mutu moko te amema yo na hôpital. Okoki kokufa pe na ndako ka yo moko. Pourquoi? Parce que ozana comportement moko ya makasi. Oyebaka penza comment kovandaka na batu. Ezalaka bien dans la vie. Oyebaka pe ko soigner ba relation na yo. Oyebaka penza. Et loko il faut toyeba bandeko dans la vie, mutu na mutu azalaka na malamu na ye, mutu na mutu pe azalaka na mabe na ye. Alors, soki olingi o vivre bien dans la vie, il faut ko acceptaka. Mutu soki asali yo mabe, pesa ye mwa deuxième chance. Soki omoni na deuxième chance wana,
azo comprendre yo te to ozo koka ye te pesa ye troisième chance soki omoni ke eosimba nango te en tout cas soki bozalaki un peu close wana penza opusa ye mwa pembeni mais bosololaka na bino bogardaka surtout contact bosololaka mais peut-être que soki bobandaki kose visite mingi peut-être na moment wana bokata nanu ba visite bozalaka mwa mosika boni oza bien ka ndenge ezalaka mais l'essentiel bogarder na bino contact na bino bogarder na bino relation na bino donc ezalaka bongo parce que dans la vie lelo tomona bato ebele bango nde bazalaka na raison bango nde bazalaka bango nde bayebi bango nde makambo nyonso to et pourtant dans la vie ezalaka bongo te bandeko toyeba ndenge nini ya komikitisaka pe toyeba pe ndenge nini ya kovivraka na batu toyeba pe kokomprendraka batu mosusu eza na batu mosusu bazalaka na ba incompréhension moko pas possible surtout soki ozovivre na mutu moko to oza pembeni ya mutu moko aza na ba incompréhension en tout cas ezalaka bien ozala na mwa motema munene soki omoni ke nazalaka nanga na motema munene ya kosupporte ye te en tout cas tia ye mwa mosika me bosololaka na bino bien bosololaka na bino bien mais otie ye kaka mwa mosika na système moko ya bien makasi bandeko mwa information kaka nayaki kopesa bino moko boyebi avec Étoiline Ines TV toyaka awa na ba information oyo ezalaka nango exact yango nayaki kaka kopesa bino makambo bomona epai ya mama étoile eza teke yango mama étoile akomi bongo te eza na makambo ya filme donc filme moko ya sika eokotaka la mingi te yango balatisi penza mama étoile bongo mais de nature to vie réelle vie normale aza na ye bongo te ezaka théâtre ya sika oyo ekokota bandeko yango nasengaka na bino chaque fois bafilme ya bacomédien na biso bafilme oyo surtout bandeko na biso bazokomelaka biso bazosalelaka biso en tout cas tozalaka na mwa habitude wana ya kokendaka kokotaka pe kotala nini ezoleka ka ndenge ezalaka bokoti penza botali nini ezoleka filme oyo peut-être eza na mwa ba conseil moko ya kitoko peut-être eza na mwa makambo moko ya kitoko bakoya kolobela biso alors ezalaka bien soki film asike koti biso pe tokoti toke pe ko soutenir surtout batu oyo bazokomaka ba filme ezwaka bango penza temps ezwaka bango penza énergie ebele tala kaka ezwaka bango pe bambongo soki baosala bafilme boye neti bamama étoile boye dans balatisi boye penza en tout cas il faut futa ye mwa quelque chose siko mutu oyo akomaki filme wana aza na posa bokende pe botali ntango botala soki bapublicité ezoleka kolekisaka bapublicité te en tout cas botika publicité eleka nango jusqu'à ce que kosila ata soki eza bapublicité moko ya ba 20 minutes tala na yo mosusu na bapublicité wana balobaka pe makambo ya kitoko okoti pe otala na yo wana ezaka façon ya kosoutenir surtout bacomédien na bacomédienne na biso donc ezalaka mwa bongo bandeko bobosana te kotia mwa j'aime kotia mwa commentaire kosala pe partage na bandeko mosusu et puis eloko mosusu bobosana te komela bamai na bino komela bati na bino komela baju na basikre na bino na système kaka ya oyo tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Cher Bouchou, cher abonné et chère connaissance, tokomi na biso nasuka la famille. Bye bye et à la prochaine.